Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, The King is back. Yobon Espoir de Kin. Voir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous avez choisi une nouvelle tendance télévision comme chaîne d'attache. Merci Mingi. Merci également à vous qui soutenez cette émission de loin comme de près. Nous avons l'impresario Claude Ndombasi, Adjanissi Tachungan Poutoubangamichuri depuis Suisse-Irlande, Maloris la Congolaise Malolo, véritable femme d'affaires Chouchouna Tatsila. Merci à Yao Dilom, un peu exemple à suivre, Yama Rachel Moussolongo, mon vieux Eva Moirina Autriche. Merci Nabi Nyon Sotou également. Je penserai aussi à Francis Beto Bolane Nicaragua et Arlette de mer double. Chancel Mbemba, celui qui fait la fierté du football congolais. Et Maman Tina, moi c'est à Pembe. Donc il y a Papa Nabiso Papi. Pisio Pembo Tiska Ozola Nabiso. Merci Mingina, attention au beau peu son émission. Clin d'œil spécial également à ma soeur coach Brigitte Datangi depuis l'Angleterre, la Pisio Mbote et Bélé. Cette émission est bien sûr, mesdames, messieurs, réalisée par Jordan et qui aux prises de vue. Alors certainement, je pense que nous sommes là, le collègue Bengi Bisso, nous sommes obligés à koleka, pe kolobato kosala. Alors nous vous disons infiniment merci. Alors vous qui nous suivez partout à travers le monde, et c'est mon abisso zalami mingi koeba ki bolanda biso. Et puis bo pe sa biso confiance, biso pe également nous nous battons. Donc tout le monde a la force, surtout enfin que tout décevoir binoté et de temps à autre tous les carana plus de précision que koleka na makamsusu ezanga na ngotina. Depuis un bon moment, je pense que Tobanda déjà na dossier oyo ya Ndeko Gimoleka na évangéliste Kabundi Walesa. Vous avez également suivi différentes émissions qui réalisées de part et d'autre. Et après l'émission de Ngezo Lekaboye, vous avez suivi le droit de réponse. Il y a Ndeko Gimoleka ou Salaki. Il est qui est pas Ndeko Nabiso Alvin. Qui commence à qui pour répondre na oyo elekaki parce que déjà il y a eu beaucoup de choses qui se sont dit. Il y a une émission. Alors, Ndeko Gi Azaki peut censé prouver que l'information to makamoto le bamaki awa na émission na Izaki a soloté, Izaki a le kuta. Mais na base to meka un peu que ça la moi analyse muke na ça la juste un petit pas en arrière que ça l'analyse na oyo émission oyo Ndeko Gi Moleka ota ko sala. Merci encore une fois de plus Ndeko na biso Alvin Beya. Étant journaliste d'investigation, je pense que Tomeka Kosala, moi, investigation un peu mon mouké, Tomeka un peu Kosala, moi, recherche, Toyeba réellement ce qui se passe. Depuis un temps, toujours un enfant qui va vérité et bima. Il va la vérité, il y a malembe, mais qu'on finir toujours par kokoma. Mais le kuta, il y a kanango mbang, na ascenseur, et comme il y a un mbang, mais vérité à malembe, même à taille ça la marche, il n'y a pas de tortille, mais sous canon kaka et vérité et gokoma. Alors, ceux qui n'ont pas landa, parce que j'ai également le temps pour landa émission de Konabiso Gimoleka. Ndeko oyo na yambaki awa o to sala kine émission afanda kana Canada o abengami na kombo ya John Spiritu. Voici les images, photos. Pour peut-être les gens se posent beaucoup de questions. John Spiritu est-ce que... Car il est saint et siège au milieu des louanges d'Israël. L'église La Vallée de Térébinthe vous offre un concert tout feu, tout flamme de musique chrétienne avec l'adorateur enthousiasmé de Christ, Mike Kalambay. En route pour Minnesota, pour la première fois, Mike Kalambay à Minnesota. Venez nombreux, vous aurez un grand moment de louange. Minnesota profond, vous serez entraîné dans une émouvante adoration. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 28 juillet 2018 de 16h à 19h30. Nous serons à l'église Vallée de Térébinthe avec l'homme de Dieu,
le pasteur Ali Nabi. J'ai aimé le thème Minnesota profond, c'est-à-dire nous allons louer le Seigneur. Environnante, Wisconsin, Iowa, les Dakota, Chicago. Ne manquez surtout pas ce précieux rendez-vous. Venez nombreux, nous allons célébrer le Seigneur. Retrouvons-nous donc ce 28 juillet 2018 au Colonial Church, 6200 Colonial Way, Edina, Minnesota, 55 436. Kibana masanzula boye fungo la kalola Ozangi? Ozangi no pekaka. Invitation cordiale à toutes et à tous. Et surtout, Ndekopé qui avait besoin ayeba ceux qui John Spiritu azanenginini par rapport à oya lobi na yebieti. Mais s'il faut analyser tout total nous ça la expression faciale, expression surtout au nekogi moleka a mekaki ou affiché na moment ya émission na. Je pense que beaucoup qui peut comprendre que malobazo lobana oyo expression pezo loba eza maramusus. Ndeko vous avez besoin botala ndeko John Spiritu yeyo bozotala na ba image awa dozo illustrer biso ba image yewana ndeko na biso John Spiritu yene ndeko oyo to yambaki na émission euta koleka ye mutu to yambaki na téléphone to sala ki na émission concernant dossier wana ya ndeko osala nzambe kabundu alesa et ndeko na biso John Spiritu. Je pense que ma photo zawana voilà. Je pense que Jordan azo tient la biso ma photo totala tala. OK, merci. Je pense que c'est fini avec des photos. Botali va photo ya ndeko na biso John Spiritu. Donc ndeko abenga ki biso John Spiritu yewana. Tozonga na kati émission je vais font quelques brèches et puis na touché quelques points seulement par rapport à ndeko na biso et Gimoleka. Na émission tolanda ki na John Spiritu atikala koyebisa biso ayebisa ki biso si je me rappelle encore, si je garde bonne mémoire. Alors baki ndeko Gimoleka kombo na ye eza Gimoleka te. Eza kombo parce que baza papa na ende aza ndeko ya ba moleka. Alors on avait essayé un peu à c'est-à-dire qu'on a lien wana ndesala ki ye azwa kombo wana moleka. Alors to éviter ceux qui zakara ndenge lelo jeunesse to bandeko comme c'est-à-dire que on a bandeko ba jeune baza ebelé même sous comment on a peut-être famille na ye même sous moi kokoso a préféré adopter toi za kombo ya famille moko boye a bamba yango ikokipe ko salma c'est aussi possible. Mais dans kotala émission na ndeko Gimoleka alobi kombo na ye eza et mbenga nzulama voilà mbenga nzulama ce qui tozongi mwa muke na ndenge ya kosala étude ya kombo et mbenga kombo moko nzulama kombo pe mususu. Donc je pense que toki kozala soit mbenga ezali non nzulama ekoki kozala poste non gi ekoki kozala prénom ndenge lelo biso ezala kaka ke kingani tel. Donc mbenga nzulama après kombo na mususu Gimoleka. Alors je me pose la question puisque le lot awa nakati mboka na biso toza na mwa kokoso muke na o etali bakombo. Vous êtes sans ignorer que lorsque tobana ko sala ba identification to pona ko pesa nani ya to pona ko zo obtention ya ba carte d'électeur. Je pense que batu ebele tu boyebela bango na bakombo mususu mais na tango ya ba carte d'électeur boyebeli pe bango na ba identité mususu na bakombo mususu. Donc jusque-là, je pense que ils ont penza ko convaincre te ndeko Gimoleka ils ont ko convaincre biso te que kombo na yo eza penza yango wana. Alors ndeko
John Spirit, on lui doit coller 100% raison. Mais je pense que jusque-là, John Spirit a quoi qu'il n'est pas, na 60% il a raison. Ils ont démontré, puisque à l'obéli source, il y a eu. Ce qui y a par exemple, Neko Guy Molega, qui convaincre surtout que ça la droit des réponses, je pense que Okoki ko la kisabiso que kombo nanga na botama boye boye kombo na zo yango pona boye, c'est-à-dire expliquer histoire toute petite historique ya famille na comment est-ce que yo ozwa kombo wana. Alors je pense que la famille Moleke sa famille moko munene, eza famille moko munene dans l'émission so ota koleka ah bota kolanda makambo oyo alobi ndeko Guy Moleka alobeli makambo ya Papito mwana ya Edingwe ozalaka na Belgique o bomona ki makamba ba temple na ye ya Belgique o apesi to mona kati on pe alobi bo passeport na ye azala kizala mwa pumbulika mo basala ina mosala nzambe moko bakene na mutuka mbule bana ko beta azai problème ya pneu et voilà et après a sauté a ebisi bisoté passeport na ye passeport na etikala ndenge nini nakobeta lisolo ya pasteur batambola kinae o akomi wana. Alors je me pose une question, tango babana ko bongisa pneu lokola peut-être bazala ki na mbongo te yango ndeko Guy Moleka atika ki passeport kuna to ndenge nini et ceux qui ndeko Guy Moleka akotika passeport, je pense que crèvezon biso nso toyebi yango batutu kumba mi tuka toyebi ke les dessous moko ezalaka 500 francs congolais. Les dessous moko est à 500 francs congolais. Aujourd'hui dans notre pays, je pense que l'obtention d'un passeport, ming est à la moyenne $250. Parce que qui peut tenir rigueur 250 deux fois $200. Mais ming na kozwaka il y a $250. Je vois mal nekoto moto aki nekotika passeport na ye quelque part pour na peut-être même sous mutuka pneu moko ya mutuka. Ils ont valeur même pas $100, même pas $50, même pas $30. Mais à tika kiango kuna bon peut-être cause à la peuple ni à 50 à $60. Mais je ne pense pas que mutaoki kotika passeport naie bon et surtout de nos jours nous craignons toza et banga et to banga mo muke komona surtout bandeko ba kenaka poto qui ont encore la nationalité congolaise. Je pense que c'est la passeport ya Congo okomona bango bazana passeport bakangisa yango ba grafa, c'est-à-dire passeport el bosutango esili lokole za na ba visa ezo accompagner kaka passeport o ya kala. C'est-à-dire pour batoi bakaka kino azaka déjà na ba passeport kala ezaka na ba visa et il continue toujours monto azo continuer na kozo ba visa na ye yango to abakisa kangisa on a passeport na ye mususu pona ko pesa ngo crédibilité to ko pesa ngo sous poids. Donc jusque là au Italie passeport isa moins flou. Ndeko Guy Moleka kotwana na baki to sala no sala kaka analyse muke ya makam oyo etikolo ama awa. Ce qui te pousse à nous na kati ya émission on ndeko Guy Moleka ota ko sala pona ko répondre parce que alobi bien na landaki émission surtout bino ba journaliste ndeko msufo boy bat bendenga ko sala musala et je pense que comme on a qui cité ndeko Alain Dele voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que na sala analyse ka na ba propos oyoyo au tenir nakita na makambo Italie na kati ya émission na o ndeko Guy. Je pense que l'émission Moussoso Ndeko Guy alobi tour pasteur Moussala Nzambe o akoya akoloba makambo ya délivrance. Ceux qui aye na makambo délivrance wana na nenge ya ba loyenge to na nenge ya ba aventure. En tout cas touroyo na kotika ba esprit wana ba beta pasteur wana ba bimisae na poisa. Alors nazo poser question moko. Je pense que délivrance est dépendant de notre volonté à mout. Tout engagement, toute décision au moutouazouaka pour avoir délivrance. Dans la Bible, je me tiens à la porte. Nazo beta. Quiconque a kofunga la porte, na kota na kati anda kunaye. Et la porte, ça le quoi la mité manabiso. Alors je me pose la question, Ndeko Guy Moleka, on a besoin de délivrance parce que des fois, et comme on a Congolais à zobate, tout ce qu'on a côté
ndeko Baraka Mugisho qui dit ndeko Gimoleka na ebisio, c'est-à-dire que défier kiyaka et après ndeko Gimoleka lobité na kene ko lukaye porte boyko yambanga ba yaminga te ba lobi kaza occupé et tout consort. Alors je pense que ceux qui déjà nga jusque là na otala déjà moi flou et ali mutu oazo luka elongi na nzambe oazo loba que non, moi je parle de la part de Dieu parce que nazo luka délivrance en même temps mutu wana azo loba kaka au nom ya ba démon to azo loba au nom ya ba science oyo yi abanda kosala kala. Alors je pense que même na nzela ya nzambe deux chemins en tout cas nzambe ko vomir yo ou soit aux chauds ou soit aux froid, c'est-à-dire le tiède nzambe ko reconnaître bango te, nzambe ko reconnaître bango te, nzambe ko reconnaître bango ata mukete parce que le tiède tozoye baté place na bango ezalaka nini, c'est-à-dire le caméléon chez Dieu n'ont pas de place, ba na place te. Comment en même temps mutu azolka ke azuka délivrance c'est à la processus nekogi tala peut-être tikanda konoya kofana na église awa tala boye jusqu'à ce que à cause de délivrance na. Mais moi je pense que jusque là encore l'histoire de Nekogi Moleka est encore floue. Ezana na moi molili moko boye, ezana na ombre noire moko boye oezo fongola penza makamotu. Alors il y a de quoi peut-être to meka ko pesa to kene moi muke suna anglais ndeko na biso John Spiritu o meka kolobela que makambo oyo gi azosala bayebi nini o bazosala. Ce qui na lani maloba oyo ndeko John Spiritu alobi et que nazonga lesusu na maloba na même émission bandeko bolandi so ibozongi na même émission boko yoka place moko o ndeko Alvin atie audio bazo yoka yango ye na ndeko na biso Gimoleka audio wana elobi ni neza audio ya Edingwe qui dit quoi? Nakoki ko dévoiler ba secret ya petit nangati. Donc c'est-à-dire akoki ko dévoiler ba secret ya Gimoleka te. Mais Edingwe qui va loin pour dire mais biso tozo mais voici mon toswag. Ça dit dans mon toswag ici aola tanakin. Ça dit tout risqué quoi, tout risqué. Surtout que ça sur voilà tanakin, c'est que tout risqué quoi. Tout risqué te maintenant ma solo. Exemple à suivre chez Odilo Mampuya. Désormais qu'il Mobimba, Mubumbashi, Ongo Mobatola ta Awa. C'est à Kassavou, direction Gambela, avenue Opala 24. Il n'y a pas meilleur que ça, mon frère. Boutique, exemple à suivre chez Odilo Mampuya. Dans la peau de Nakini, Bosa Ilomo, exemple à suivre. Simple comme bonjour. Donc, awa ne place ma sole fandi, awa ne sol molata, ne sol moza chico, sol moza la élégant, sol moza la tendance, moza la soyer. Ils ont un exemple à suivre quoi. Chez Odilo Mampuya, il y a Rachel Ba Fantasy. Bamokassin bien donc à Odilo Mampuya. Claudie, ouais. Exemple à suivre. C'est encore possible. Potona Kisasa. C'est encore possible quoi. Bah fois tu t'as dit Potona Kata Bamkinini. Deux fois tu dit le mois. Talaka mais toujours talaka nenge makamango ezokende. Mais ce qui est a mi pesité mais ce qui a landi makamango bien te tokotala kaka place ekosukela tokotala kaka place ekosukela soki tozongi na maloba ya ndeko na biso John Spiritu alobaki nini alobi ndeko gi ayebi makambo oyo ye azosala pe makambo wana ayeba ke place makambo wana ekomema ye ekozala musika. Alors, tout le monde me posait la question entre l'histoire de Gimoleka de John Spiritu au juste Tozan, ou toujours se situe wapi. Tokomi wapi précisément. Puisque apparemment, ça cloche. Apparemment, ça ne marche toujours pas. Apparemment, il y a beaucoup de zones d'ombre. Gimoleka au juste. Et puis, on a le qui est clair. J'ai appelé Ndeko Gimoleka na ABC. Bon, on a bengete. Ndeko Gimoleka m'appelé a benginga pona kutina na koyebisanga Ndeko Alain
boni bayebisinga osali émission moko na mutu moko mutu wana alobi biloba loba eza mutu ango nazoyeba ete natuni ozoyeba ete kombo na ye John Spiritu otalaki émission te alobi bo bayebisinga kaka menabi bon ekozala pe malamu lokola pe otalaka ba émission internet nazotindela yo lien otala émission. Je me rappelle après ndeko Gimoleka ayebisinga nazana besoin to sala na yo kaka émission kaka sikoyo donc soki moyen zali oya ba 16h ka to sala mbala moko émission na ebisi ete émission on na sali boye pona sala na yo émission ezosenga otala nano émission oyo. En regardant cette émission, je pense que neto ki ko programmer ta programme to sala ngo lo parce que nebi ki ozala na suffisamment en matière et koki po yo o ba ko répondre ça la droit de réponse na émission parce que jusque là ezana makambo susu oyo nga moko na tozo kene osala investigation nazana ngona alors ceux qui otali ya ba émission na oyo nga na kozala na ba question na autour sur le plateau dans ce cas on saura ce qui ozoloba makambo eza vérité to eza lokuta ndeko Gimoleka yebisinga nazoyeba ete na bite yaza camarade na yo ofanda kutu na ndako ya oncle na ye et parmi ndeko moko ya nganga oyo atangi ndeko Gimoleka na émission oyo tikoleka auti ko reconnaître ayebi nganga wana alors na ebite to continuer ko boya makambo ndeko John Spiritu alobi alobaki to croire na maloba oyo John Spiritu alobaki. Point d'interrogation. Ndeko Gimoleka ayebisinga bandeko tunga na kola na bango pinga na kola na ba camarade na tuni oh yo kola na ba camarade ndenge nini alobi soki nga na kola ba camarade na ngami babanda ko kima na tuni babanda ko kima yo pona nini alobi boye babanda ko kima nga parce que ngai soki na sali na yo amitié sikoyo na tongo en tout cas na ti poko na lokaka na beta yo comme ça po toka bwana. Voilà réponse à ndeko Gimoleka alobi nga même ata na classe so na kutana camarade mo ata bato ando boya kovana nanga ba moko ponga na bando fanda ka ba na nga moko parce que banda ko boya nga na banda ko beta. Voilà za réponse à ndeko na biso Gimoleka o aibisa kinga. Je pose une question encore na ndeko Gimoleka. Le jour où to sali émission na ndeko Gimoleka, je pense que tant on a bêti porte ndeko Gimoleka ayebi. Tant on te bêti porte ndeko Gimoleka ayebi bien. Ndeko oya ayaki ko fungolela biso porte, o fungolela nga porte, o yambaki nga na porte. Nazo poser kaka question. Aza nani? Question na poser. Tito ça l'émission Tito Fandi tozalaki naye to anda pe ko sola naye na poser question et pas ndeko Gimoleka. Je me pose la question, quelle est cette relation entre lumière et ténèbres? Na posé question. Ndeko oyo azoloba ke nonga na servir nzambe na osala musala oyo ya nzambe. Est-ce que akoki kotambola na mutu muso azana na sens contraire, azana côté à sens contraire, c'est-à-dire mutu azana nanu na kati ya misala molili? Est-ce que akoki kotambola na ye? Alors il y a de quoi encore que tu n'as pas douter na makambo susu. Ya on a tout na ndeko Gimoleka, c'est vrai, on a besoin tous ya aux à la convertir. Na ota ko la intervention ya ndeko Gimoleka face ya ndeko nabiso pasteur Charles. Je pense que na kolanda émission na ya pasteur Charles na oyo ya Gimoleka ndeko Gimoleka, je pense que ils ont makambo belé oyo tokoki ko comprendre na kati wana. Et personnellement, je pense que ndeko Gimoleka, toutes les questions posées, à mon côté ndeko Gimoleka répondait nous sommes échappatoire sur échappatoire. Peuple congolais to fungola misu, congolais azalaka zobate. Congolais azana misu, azana matui, azana motema, azana âme. C'est-à-dire makambo tout ezoleka na awa, ne pensez pas que ezoleka nangoka kaboyi inaperçu ou peut-être congolais azoyebate que ce qui se passe dans kati ya makambo. Je posais une question, moi j'ai toujours dit que je suis au milieu du village. Natika la jamais qu'on soit parti pris.
naza ni côté pasteur Kabundi Walesa parce que je sais que ndeko Kabundi Walesa pasteur Kabundi Walesa azolanda biso inga nakosenga kaka eloko moko tango pasteur Kabundi Walesa nakosenga audience pour nakosala na émission soki akondima. Je sais qu'avec les hommes de Dieu aujourd'hui, ceux qui sont élevés, mis à la problème, il faut pas audience, il faut belé, il faut pas formalité, il faut bobo. Mais je me pose une question, ceux qui ba formalité wana ezalaka pe bongo na ba domaine ti oyo, il y a ba délivrance. Je ne pense pas qu'il ndeko papa Kabundi Walesa alingaka koya na kati ya makambo. Ceux qui amemaki makambo lokola procédure lokola basalaka pona kokutana na papa Kabundi Walesa. Je pense que né naza boye. Il y a ceux-là qui papa Kabundi Walesa ezana batu balongwa même poto ayepa kutana nae atikala kokutana nae te amona kika en chair va prier et sili accueilli. Moi jeu de preuve sur balobi ki na la kisango, je vais encore montrer ça parce que biso tout ça la investigation. Je ne suis pas contre Motonanzambe Kabundi Walesa, naza contre serviteur de Dieu de. Mais seulement, je me dis, rigueur aux alaka, tout ba formalité aux alaka, pour na kokutana na ye, aux alaka wana. Ce qui est alaka, pe bongo, na ba neko omsusu, to nengi ba sala ki pe yango bongo, pour na neko gimoleka. Je pense que makamboninga ki ezala bien. Pe makamboninga ki pe esila. Onyos to mona lelo elinga ki ezala bongo te. Awa nazana ba audio. Maramba audio ils ont continué kaka. Maramba audio ils ont continué. Il y a Ndekwa Maman Angèle, nous avons beaucoup de respect pour cette grande dame. Aza Maman Nabiso. Il y a Banzi TV Eza Radio T. Télévision Eza Radio T. Toyo Kalisusu. Ndekwa moi ça continue ça là-bas audio. C'est-à-dire faisons la pression. Et jusque-là, je pense que ceux qui ont dit l'analyse, tu dois comprendre malamment que les gens ont CCCC Oyo. Nan ibimité. Mais ekobi manango parce que déjà ba audio ba audio est belé au tozanango. Ou déjà ils ont la qui ça makambu et belé au izana CCCC. Mais tout kenango malembe pour tout comprendre. Dans le bail que Congolais azo baté. Tola nananu ndeko mwasi depuis Canada oyo azosala ba audio oyo série ya ba audio pour après série na audio koleka tokotia pe susu toyeba lisusu makambo oyo leka ba audio msusu par rapport à conversation de tolobaki ya ndeko gi na pasteur toyo kananu ba audio natindo malobona na kombo na ye nakobanda te na tinde malobona na kombo na Yesu Kristo okozwa maloba wana te okokende na kindoki bakozwa ngai te au nom de Jésus Christ de Nazareth ndenga naza boye nazotindela moto ekozikisa yo na kombo na Yesu Kristo okokoka ngai te nga naza mwana ya Nzamba Walesa oyoki na bandeli na yebisi yo okokoka te nga naza na poto naza na poto naza awa na kati ya Canada na minito toza awa na ba Walesa batu nyonso bakotia ba video ata osali ndenge nyonso kosuka okosuka eza mission na yo yaki nango lokolo orate Walesa yango nde obimi na kanda po kende kopanzele sango po batu bamona eke aza na eloko te ozokosa oko vivre ozali suna mwasi na bana obomisa bato ebele le bato ebele okanisa kolia Walesa osukiti na yebisi yoko. Voilà, on a audio ya mama na biso omoni banda obandi makambo na nani azo répondre yo mutu moko tazo répondre po bezo mono pamba eloko pamba au nom de Jésus Christ moto Nzambe consumer pisika ozali omoni banda obandi mission na yo banda obandi jour wana ozoluka moto a répondre yo eloko ozoluka porte po kotela okosi ndengo zanga ki wana tabana na ye okozwa bango te na ebisio
osukisa na walesa na nzamba walesa osukisa pe na mama Angèle. Mama Angèle ndenga za na tamutu moko tatanga ye yo kolakisa ke yo nde za soki nani oh mama otanga pe mama Angèle ezala mbala na yo suka pe ya liboso mama Angèle aza wana mwasi mokili mo be bazo respecte ye tala tubaba muleka mosusu tala tubato oyo tuba demo moko boye ya kotindela moto to zik. Voilà, merci. Waneza ba audio. Je pense que toujours continuer kaka malembe de ko kimoleka lo biaza mona poto ya kala bando sala dépotage na Bercy. Mabar moza kana matadi wana. Je crois qu'il faut na kota kinkanda si je ne me trompe pas. Côté kuna yaza jika libuya eliboso asala dépotage place wana. Ya bando ya na ba moteur. Bando sala makambo ibele. Je pense que incohérence c'est ça makasi na ba na maloba ndeko gimoleka. Ndeko gimoleka doit encore revoir makambo belé. Ou soit on maîtrise ce qu'on fait, ou soit on ne maîtrise pas. Ou soit on sait ce qu'on fait, ou soit on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que mutu ngani na bo pona pesa mutu explication par rapport à domaine moko on a maîtrisé. Je pense que na wanda ko tâtonner té. Na wanda kende A B C T. Donc il maman tout droit na but et partout dans tout nanga ils ont la bongo. Je pense qu'on a pas émission le sous là tu koyoka ndeko gimoleka ko appuyer sur dossier à délivrance naie ou lobby maki ko bima et puis tongami balé ko bima. Je pense que au début à l'ouara ki tonga ko bima moko na épingle et ko bima pe moko. Na émission na tu ko landa na mona kati abakisi lisusu alobi na suki na ya mutu suki na ya mapeka na suki na ya nzoto. Je pense que makambo koma moi mbilinga il y a de quoi te comprendre parce que mutu déjà ceux qui ayebi ozo yeba azoloba. Je pense que à chaque fois que tout n'a on ne répond au Kambala Morloité, ils ont boui. Donc moi jusque là, je pense que il y a encore de quoi il faut un peu pour douter. Donc moi doute méthodique, doute en ma bête mais doute méthodique. Oui que pousser surtout réfléchir, surtout que mon sika na réflexion na biso. Donc ndekogi moleka surtout à contrioter. Surtout moi personnellement na contrioter. Je ne sais pas contre l'évangéliste Kabundu Alessa. Au milieu du village, mais seulement je voudrais quand même na comprendre elo komoko et puis ba congolais ba landaka biso ba comprendre nini oyo ezolekana na banzi bana poto oyo bandeko na poto oyo ba yebi gimolekana poto et tout comme ça bazo réagir pété réagissez toyeba quand même parce que jusque là rien ne nous prouve que ndeko gimoleka azamo na poto ya tongo Jusque là, rien, je dis bien rien ne nous rassure, rien ne nous prouve qu'il y a à mon apoto et tongo. Et puis, le vrai problème pour la mission c'est pototé. Le vrai problème est la vérité. Nakati ya makambo oyo ezolekana, oyo rongé mitema ba congolais. O lelo ba peuple de Dieu est belé, ba brebis ba komi égaré. Kolanisa mana maloba oyo ezobima. Parce que ils ont rendu les personnes gloire. Et alors on ne sait pas, ou soit on fait la promotion de Jésus-Christ, ou soit on fait la promotion du diable, parce que apparemment la promotion on dirait diable n'est mon oiseau primé. C'est le diable qui est fort apparemment. Puisque je vois mal, délivrance il y a mouké, et ça délivrance moi mais et comme même batou ba semaine banko ba kufa banko ba kufi et après j'ai besoin encore tout mon action de gimo les gars. Alors que non jusqu'au délivrance bakoba bakufani bakoba bakufa kiwana parti ezape na ba signe oyo la naka oyeba ki ndeko oyo en tout cas a bongoli motema ndeko oyo désormais akomi boye on est pour ndeko na so gimoleka mesdames messieurs nalinga quand même na to tirer kaka moi attention côté wana mais seulement nazo senga bandeko bino batuza na maîtrise par rapport à domaine oyo il faut éclaircir bomeka ko éclaircir batu bomeka ko éclaircir batu na kosenga lisusu
moi mouké na bandeko oyo de baolanda biso, on va vous mettre quand même l'extrait. Tout cela bino extrait les sous il y a John Spiritu nenge azoloba na émission pour besoin idée et après yango tokozonga les sous awa na John Spiritu pona makambo sous oyo tikalaki ndeko Kimoleka alobaki lobby mardi tozo sala na ye émission. Bon, espérons que mardi tozo sala émission to mercredi pour tout la parce qu'il y a des questions, je pense que azos à la bercer azos à la cajoler na plateau. Ils ont cinq à la question que tout naïe la question to yeba parce que makambango to comprendre tant que non makambo façon zokin ils a ngoté. Alors merci Nabino surtout pour l'occasion la Nabi son notre cabine on a image au Botala. Merci na Jordan, merci na Hervé Chinois. Merci également on a nekoto basi occasion ya kolanda biso. Merci na impresario Claude Ndombasi, à Janice Tachunga pour Tobanga Michuri depuis Suisse-Irlande. Merci na Malolo, Loris la Congolaise, Chouchouna Tati la véritable femme d'affaires. Merci na LM22 jeune à match. Merci na Bandekotou au balanda biso pour appeler ça biso attention. Donc il y a Brijda, donc Brijda Tanguy, coach. Donc il y a Britain Sport Club. Et Topesi Mbote, Mama Tina Mwasi à Pembe. Donc on a Londres, on a ma papa Papi, Topesi Bino Mbote, Skabolana Biso. Merci na bande konyo surtout. Alors tout ce qui bino bolta là-bas image oyo et toutes vos questions, suggestions, Tozo Zelayango. On se retrouve prochainement, toujours sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, ciao. Image wana, ndio unamshoa Mwasi Suzy Ballon d'Or, sala nga pasi mingi. Malheureusement, nayebi Suzy Ballon d'Or mais to solo la penda masolo o ya kati na yete mais nayebi c'est un petit sa Suzy Ballon d'Or nayebi depuis Kinshasa et puis nayebi na niveau Angola. Mais tout le monde a ce que témoignage de Konabiso Guy Moleka à Salara na habité Maramondeng et Salama Psena mona déjà vous avez dit que kanda mais pour ani makamba boy ko lekana. Est-ce que bino bato sala bino ba guide spirituel est-ce que makambo yango pe et Salama ki na ndenge sengelaki? Non, en tout cas pour nga na ki desi na comportement ya Guy Embenga. O batmi ba ibe na kombo Guy Moleka mais c'est Guy Embenga. Moleka surnom na ye. Oh, eza nango kombo na eza Guy Moleka te. Kombo na ezali Guy Embenga. Oh, Guy Embenga. Surnom na ye. Babengi ye Moleka. C'était un ancien militaire. Oh. Ah bon? Oui. Mais si on a bien John Spiritu, yo yeba nanu Guy Moleka nini parce que ndenge tango zo pesa kombo déjà que mon benga c'est que il ngela ça que non quelque part bo yeba na déjà moi kala. Yo yebele nanu wapi? Abi na yebi Guy ça fait déjà le toro baba 30 ans to yeba na ba Guy. OK. En touti na primaire biso na ba Guy. Ti lo to komi mutu azana ba engagement na ye na niveau misala na EP na niveau ya famille na ye neto yeba na ba Guy. Guy Moleka na yebi c'est un ami. Na niveau ya science spirituelle na yeba Guy Moleka mais au moni na kati ya science spirituelle mutu na mutu azana niveau ya puissance na ye na niveau ya tane ya makambo na ye. Mais siko soki ozotambola selon hors loi ya spirituel en tout cas makamno nyos tout ezala baisser ekokita et puis na niveau ya makamna ezala sous marché te. D'abord na kata science spirituelle. Docteur oiseau traité mutu na kata science spirituelle même docteur généraliste. Akoki ko détailler maladie ya mutu te o aye epai na ye. Et plus yo docteur spirituel au quoi détaillé bateau bazwa traitement fan à yote en public wana babengi spirituel eza arcaché ezali monde spirituel ezate que non muto e pa na yo aki ko luka makambo pa na yo après on pesa mkonga ke yo bimisi makamne na nzela wana eza sur monde spiritualité oyebi nini oyo sala oyebi publicité nini zo sala na komba bato wana. Mais toi tu as déjà ndeko yo mto yebi parce que ndeko to ndeko gia wazo c'est alobia bongo limote mana habité ceux qui déjà aux qui informé
qui y a le moins na monde na bino comment na monde mususu Guimo le ka abongoli mutema na ebite obongola mutema ngoa ozoni ebite obongola mutema ngo ozoni mateke ya bongoli mutema j'espère mutu abongoli mutema na ba vanti basaki na pasteur Walesa mana bongoli mutema te on a qui va vanti basaki na pasteur Walesa et puis makambo azana ngonde ezolanda ye azokoka koloba vérité talo ba vérité na média a expliquer bino o eza kati na ye ye bongoli mutema te on a qui va vanti basaki na pasteur Walesa mais biso to olanda ke mission te komona ke no gia bongoli motema bayamba ke pa pasteur Kabundi Walesa na ninga bandai ko sala ba témoignage alors biso to mituna siko makambo o peut-être à respecter ki makambo te yango ezolanda ye et kalinga ki mele pa na nzambe to eza nini ou bien eza jeu peut-être bayokani na bango peut-être pour basala msusu to témoignage wana ezala nango eleka na ndenge elekanaki. C'est vrai que bon on a motema nanga ina yo pe ma auto za nango si grâce à Dieu et ça que tam suto solanga non émission sans nzambe puissance fana to za nango ti mais so bon oli motema mais faut bon on a motema donc conscience d'abord conscience na yo ozo senti que ngai na bongoli mutema nzela na koleka sute na epsa ki bino ngabi makambo misho asala bongoli mutema un mois deux mois ebele akoleka susu na mission mususu akobimisa makambo mususu oya ba mason ndo mona bimisa auto bimisa makambo mususu akonono azoluka pasteur oya makasi ya solo ako délivrer mais c'est faux ezala ba job bango ba wana na pasteur Walesa eza job ba wana na pasteur Walesa alors la vérité makambo bon ba sola na pasteur Walesa o ya ko bimisa na deva binoté o akotanga ba komba ba tout par-ci par-là alors la vérité azana la vérité na kati wana ebi vérité o ya sola na pasteur Walesa job bango ba sola ki après ko pesa témoignage pasteur Walesa prometa ki nini ce qui appelle parce que il y a celle qui pasteur Walesa publicité parce que alors la vérité après que ça la témoignage wana ba yokana ki nini na pasteur Walesa nde eloko ba yokana ki simbité ndo mona komi koloba n'importe quoi. Mais le comment ça parce que déjà John Spirit tous on a muke sima je crois il y a quelques mois passés toi no solana yo au premier temps que non Alain Zela d'ici 3-4 mois à changer maloba na union surtout mais mutazo ça la témoignage on suppose que yo zala qui n'a été mais comment est-ce que yo déjà on va koyeba que non tout d'ici 3 mois ya au changer maloba parce que na yeba ki oyo ya zo sala na yebi personne na yebi pe kat na ye makambo na zoloba moi li rajabu ayebi makambo na zoloba vie dimwe ayebi mais makambo déjà tant déjà Guy peut-être quelque part pe et le bana ngo emo tant tant pe ba kombo quelque part peut-être azomona peut-être bino bozoli na bolinginde ya bongo la motema te voilà pourquoi est-ce que beaucoup peut-être au sepela bolingi car ya zonga na monde peut-être bino bozana ba monde bino bozalaki non na même pas na yemo ayebi makambo ya kotaki ayebi pe o ya sala ezala makambo ezolanda ye au moins na kata monde spirituel mbumo ne soza mbuma goliate mbumo ya kendaki kolia yango wana ezolanda ye fo aluka sitsa makambo wana ye moko soko obongo na mutema abongo na publicité conscience na ye moko ayebi makambo place ya kotaka na place yake na kosimba abongo na publicité ah bon Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, The King is back. Yo bon Espoir de Kin. Pour s'abonner à